Sala na bino nde oyo ekolakisa na miso ya bato na mikolo ekoya mosala malamu oyo nzambe asali na bato. Soko na kati ya ndako nyonso ezali malamu, boboto bolingo toloba kimia na esengo na bolingo etondi kuna, bana bakosepanui bakokola malamu mingi. Nzala ekoki kozala na kati ya ndako ya mwasi na mobali oyo balingani na bana na bango, bana wana bakozala kaka na esengo. Parce que mama akoki koluka mwa fufu ata ati mungwa soko ndini basalaka na mwa ndunda, bango banso libota na bolingo na bango bavandi esika moko balei, me yoyo batandili yo mesa etundi na nyonso, parce que nyonso ezali wana olingi boye batiri yo, me soko bolingo ezali te sanserani oyo ekozala na valeur kaka ya bayi libota baye bazali na moke na bango, bakolia bakokaba ndambo ndambo, bango baso na esengo balei mpe bavandi na bobuti. Me bino baoyo bokotondisa bameza mpe bolingo ezali te, bokela biloko wana kuna te keno tiela kataka biloko kuna pa babwakeli ye. Est ce que esengo ezali wana akeli mosusu papa te mosala akoya na ba 15 heures peut-être 17 heures akomi na ndako aliaki te, peut-être kuna ameleki akokakola na yebi te aliaki nguba, peut-être nali pato na gato aye na ndako balambaki biloko na bamidi wana aye na 17 heures mosaka ekangani, bakwanga wana ezali kaka na costume ya kwanga boyebi yango na kasa bati yango na meza, moto azali te. Papa mpe lokola atoleraki yango depuis le premier jour azo continue kotolere, aye ye moko afungoli biloko ndenge vraiment azipi saani ba abini atepa marguerite, parce que kuna azali siyo tanga koya oyi babotana bana mosusu kuna matumu kaka. Mais voilà pourquoi c'est kuna pongisa ndako yeba koyamba ndugu na libala mingi bavandi sikawa navandi kaka po ya bana soko po ya bana te na keite. C'est vrai, vous avez raison, ovandi po ya bana, me bana balekaki wapi pe babandaki ndingi mingi te loba nini ebandaki ndingi mingi. Soko kimia ezalaka te, soko esengo ezalaka te, soko bolingo ezalaka te, bana bakokaki koya wapi ekobanda ndingi mingi te toloba nini ezali matata mingi po ya kolanda mateya lokola oyo naza koloba awa nalobaki na nzambe ide ya wana ezali kosenga totei ndambo bato bapose baquestion, totei ndambo alobi ezali te ya dimanche ekokontinue mardi mpo ya baquestion to bato baza na baquestion. nayebi ete mingi bozali na baquestion bolingi botuna, ozali moto na moto azali koyeba oyo asala mpe oyo alingi kosala, me yango osala te oyo olingi kosala otosaki nzambe to ozali kotosa ye. Soko ozali kotosa nzambe okokabwana na mwasi na yo te. Ngai nazalaki na situation très difficile na biti po ya banganga nzambe ya kala, sino mbele natikali kaka célibataire ti lelo. Mama oyo nazalaki na ye akimi ngai naza na bikoro esika nzambe atindaki ngai nakende kovanda kuna atomisanga na puissance. Nalobi lokola akei soki asali 6 mois azongi te tokobana na te 6 mois ekoki nayebi ti nzambe nalobi bon lokola akoki 6 mois en tout cas akoki kozali 6 mois si na ngai te. Mama Maria alobi ngai na bakiso ya ngai 6 mois soki azongi dans 6 mois te wana balaka mpe mwasi mosusu tokokisi 6 mois. Nzambe alobi bon likambo te, mwasi na yo aza na Israel kombo na ye Patricia azaka mwana ya boulanger moko bapesi baadresse nyonso na combien naobi naobala mindele te alobi non parce que il faut ezala kaka ndenge wana na nyonso naobi me ngai napana na ngai moko
bana base débrouiller na ndenge nzambe okobongisa linga na pananga moko alobi bon ça va le kolo boyi kokendo bala patricia na Israël bon na ngina bongisa yo tango kozonga na Kinshasa mwasi oyo komona ya liboso penza ya milatresse mokolo bokokutanga ye nde mwasi oyo kobala nabi ok touti na bikoro le même jour tozwi avion bandaka tokomi na Kinshasa na butu toyi awa donc namonaki na ngai milatresse ata moko te tolali na ntongo mpona lakita bino tenza balikaka ne badivorce te donc ata andimili ngai mpo ngai na insiste mais ye azoteni kaka tofanda na mama alo nga natunaki mpe ye kuna na bikono bibo tokutana na nzela to na alobi ezala na nzela ezala na ndako ya moninga moko to esika nyonso ezala na reception to nini ye wana kaka oyo ya yambo komona na Kinshasa bon tokomi tolali no bibo totala tobongisa ndako toza kobongisa ndako o bapaya bayawa mwasi ya yambo ya mesisa yi mama wanonga na balaki wala ezalaki grave na bisimino nalobi bon nzambe yo olingi mama bana oyo ayawa ye akimi ngai plus d'une année en tout cas namoni ekokoka kaka te so olingi oboma ngai me ngai akoki kondimaka mwana alobi bon lokola olingi ndenge wana bon yo mpo obala te ifandaka na yoka bana nzambe bayibi bana nzambe ya kala bayibi situation ekaki ekomaki difficile bon finalement namoni kaka te nakokoka kotikala nga moko te nabondeli alobi luka mwasi nyonso oyo olingi sala ndenge yo olingi nzambe aloba nosala ndenge yo olingi eloko nini malongi kozawa bangaka nzambe bosambelela ngai parce que ngai nayebisi ndenge kosala te naleke pa notre mère ngai nayebisaki yo ngai kookela ngai ta yokelaka na basu te nabebi bon bangaka nzambe bayebi basambeleli ngai mpenza merci mingi lisusu merci donc boza komona te nzambe alingi séparation te mais toza kosala yango na endurcissement ya motema et alors il faut longa lokola ndenge nga nalongaki te nga nalongaki nga moko te nayebisi bangaka nzambe po natuna mama notre mère moto atribulaka nga basolution na baproblème so nakomi na mindolonga na notre père alobi o lokola nga nayokelaka basi te ye ayebi lisusu yoka kosala te bon naobi te natunaka bangaka nzambe nzambe alobaki nsima ya ye ngai nsima ya ngai bangaka nzambe binebisa bangaka nzambe parce bangaka nzambe baza na basi boyo baza kuna baesprit saint akoki kointervenir na makambo ya boye te wana ngai naza na ngai na mwasi te bon te nde kolonga nalonga mais au fond nzambe alingi libala ekabwana te nayebi bato ntu baza na mikakatano awa alobi bon soka zitandika wana ifa kende kaka bon benganaka ye azobengana ye nzambe akotinda puissance moko ebengana te makambo makambo alingi naye baséparation te soko obali une fois esili fandano kobala pamba te kosala lokola officier wana te nzambe alakisaki ye mpe makasi donc nakanisi ntango nyonso moto akoloba na boyi mwasi oyo ngai nalingaki to mobali oyo ngai nalingaki ayeba kaka te ye akamati décision ya kotopose na nzambe depuis principe na ye ya création parce que libala lizali lisansi basi mingi awa na kati ya bana ebale mbongi natuni nzambe makambo mingi mpo ya basi naza na bana basusu baumeli awa na lopango losantu problème ya libala eza na bango nzambe nasala nini alongo eza na bana mibali mingi balingi kobala propose intel akozala na mosuni aza nde na mosuni amoni wana azali mabe nakamataka kaka kanya mamanga nzambe lusamba mamanga nzambe lusamba telemi papanga nzambe kasikunza telemi mamanga nzambe lusamba na papanga nzambe kasikunza omoni na semisa bigare kuna mamanga nzambe lusamba abalaka nganga nzambe moko awa
nganga ndo wana akei voyage avec capitaine ya masuwa tango akei kuna akei ko kamata mwasi mutu kuna po azali assistante médicale bon alobi aboyi mama nganga ndo bisama zama alobi yebisa na citoyen Mutombo akoka kotikala na mwasi na ye ata lokola aboyi kozala nganga nzambe me mwasi atikala na nganga nzambe alobi aboyi awa na kati ya ndako tata wana azali kokota trans akoti trans tata na ye moko akoti na nzoto na ye po akoloba te papa ebale mbonge ye mpe azali koyoka tata afungoli mati alobi papa ebale mbonge Mutombo akoka mwana na lusamba te soko bakamwana na lusamba vi na ye nyonso ebebi mpo nzambe abongisaka te mwasi wana azala kaka mwasi na ye mpo ya zeko Mutombo andimi te auti koyoka yango na trance ya monoko na ye moko aboyi kaka aboyi mama wana nzambe alobi okobalisa lusamba na lopango losantu na nganga nzambe Kasikunza ndenge nini nganga nzambe Kasikunza ye awa azalaka marie na basi mibale basi nyonso mibale bandoki ayi koyeba yango kaka awa mosusu mpe ayaki awa koreklame kaka awa alobi na sili zaiti ndoki atikala kaka na mobali na ye Kasikunza me nganga nzambe Kasikunza alobi na boyi mwasi wana nzambe alukila ngai basi na bala oyo aza ndoki na bala ngai mpe naza na miso te ya komona baoyo baza ndoki nzambe yobalela ngai mwasi olakisa ngai tango tokomi na problème ya nzambe lusamba nzambe alobi bo lusamba akobala Kasikunza nabengi mama lusamba na bino na ngai nabi bon mama oyebi mobali moko na bandi olimbolela ye na ino ndenge wana tanke natanga ye nkombo alobi nayebi ete nabi azaka boye asalaka na zakape tout ça nakanisi eza Kasikunza alobi ye wana nalobi oyokana yende mobali na yo oyo yo kobala ngai naligi ete sisa po Kasikunza azala osala boulevard awa boye alors mama ya nzambe alobi te ngai naligi te na baboulevard na ye na babiloko wana alingango te nalobi te mama nzambe moto atindaki nayebisa o te mobali na o ndenge nalobi mokolo boye otorganize oleka ti kosinforme na mosala na bango to na ndako na ye kende kuna azali na bana bakoli bazali bana moko bana bakoma nini batiaka toujours makele na ndako nalobi nzambe moto adeside ke yobala moto wana nzambe ayebi Kasikunza ayebi bana na ye ayebi soko bazali mabe to bazali nini kende kaka na ye akei espionnage kuna azongi te papa bana baleki mingi naza kobanga noki makelele kozala na bana bakoli etusa nayebi si nzambe lobi lusamba alobi alingi kaka Kasikunza te nzambe alobi lusamba akobala Kasikunza bon wana mpe nayebi si Kasikunza na mwa ndenge mosusu naobi nazweli yo me okomona kaka eleki ndenge nini puiske nzambe adesidaki kaka ndenge wana nayebi si bino mama lusamba ye wana azali wana asala yango témoignage mbala mingi na réunion ya bana na nzambe azali na paix totale ya vie na vie ye wana azali bien mama nganga nzambe lusamba longonya mpenza papa nganga nzambe longonya mpanda nzambe soko aponeli yo kotala oyo ya lelo te ye ayebi oyo eza koya nsima ye oza kotala lelo aboyaki boulevard ya papa nganga nzambe papa nganga nzambe mpe ale abomi boulevard est ce que tia boulevard eza non mosolo bazali lelo na mwana moko ya mobali Kasikunza lusamba napesi ye nkombo kako wana ya tata na mama parce que tozalaki na sembe mingi ngai na tata oyo akei na bandoki na bando tinda bandoki akomeli nga mokanda alobi ebale mbongi oli abalisa lusamba na mobali mosusu abalisi kaka na nganga nzambe moko bakomona nkake ekopele wana na moi nalobi bona kolakisa Mutombo te nkake ebeteka wana lopango te
ekobete mpe na ndako akasikuiza te to na esika na nzambe lisamba kozala te akobota te naoki aza na nzembo akobota te naobi akobota kasikuiza abotani bon tikawa wamoni mabanga nzambe lisamba bilamba wana alati eza ya nini bana mingi balembongi bazali ko comprendre mate ya ngai peut-être na ndenge bango balingi nalobi libala lizali licence mingi awa mibali na bino to basi na bino ya prédestination bazali bipai mosusu babala na bango na mobulu kaka na bango na bato mosusu mais nzambe akoki kochanger prédestination yango lelo soki alobi na ngai tentele bala intele ezali mokano na ye ata mokolo moko te ngai na impose mwasi moko na mobali mosusu to mobali moko na impose ye mwasi na kotuna na nzambe nazali na problème ya tel mobali bazali koloba te yo balela bango basi donc ponele bango basi bon nazali na bana ya ngai ya kala boyi bo nayebi to boyi ya sika boyi balingi libala bazali boyi na boyi akoyebisa ngai alobi mwana tel yebisa ye abala mobali wana mais okoyoka minyono mosusu ekobanda kobima lokola na yoka yango wana lopango po ya basusu papa balembonga aza koimpose bato babala na impose aka moto moko nani ngaka ngai mobikudi na mwasi na ye naipozaki bango te nakanisi baarchive ekoki kokoka meme awa ya mikanda ya oyo naza mobikudi azalaki célibataire nganga nzambe napesaki monganga célibataire naza mobikudi ebele ya bakandidature ya basi ye mpe lokola azalaka lobi soko moto aza na candidature atile epai ya papa na ngai nyonso ezoyi epai na ngai nyonso mpe naza kozongisela yango lobi bo etel alobi boyi ale epese ngai ya vi na yo etel alobi boyi moma doni nzambe alobi loba na ngai mobikudi avanda ye na makambo ya basi avanda ye tokosala te nazali na retraite combien de délégation nga nazwaki na retraite mpo ya kobala na ngai mobikudi combien nani akendeki te wiso akendeki te combien de fois wiso akendeki ayebi na ye mwasi na ye ya sika donc lolendo moko mwasi akoki kosalela mobali ezali te parce que tozali na bonzambe soko tolingani tokoyoka soni te pe lolendo moko mobali akoki kosalela mwasi ezali te parce que tozali na bonzambe nzambe alobi mobali na mwasi soko balingani babalani bakomi nzoto moko est ce que soni ezali wana soni ekoki kozala bon tina nini mwasi moko soko babalani na mobali na ye abanda kobalola ndenge mosusu to ngai na impose ngai na impozaka motu te bana mosusu awa na kati ya lopango bazali na basituation wana nayebisi nzambe alobi yebisa mwana boye mpo ya mobali boye yebisa mwana boye mpo ya mobali boye mais nakuti na kati ya basusu ya basi akoloba na ngai nalingi mobali wana te ngai nalingaka okuna or na kati ya lopango naza na bana basusu nzambe alobaki nzambe alobi na ngai kasavubu yazaka na motu mwana mosusu sezabo akele bakobala kaka basi oyo ye nzambe akoloba mwana okuna akobala akele mwana okuna akobala kasavubu yo akobala nini mais bango moko bakele bakasavubu basezabo peut-être baza na mposa ya basi peut-être baza koyoka komona misingi wana nyonso eza koleka ezendeli wana mais mokolo bokopose ngai question na korépondre kaka nabi okobala wana te parce que pere ayebisi ngai te ye akoyebisa ngai ke sikawa kasavubu akobala interne sikawa sezabo akobala interne sikawa akele akobala interne donc soko yo ozozila akele kasavubu to mpe sezabo yo kozwa eloko te nasina oui mais basusu bazali baza kozila bango okozwa te nzambe alobaki na ngai ndenge wana nzambe azali kosala miséricorde à qui il veut faire miséricorde conforté te kala mpo nini ati yo na situation wana nani lelo azali riche ye ayebaka te akozala riche nani wana atelemisa loboko na ye atelemisa loboko na ye peut-être oyo bankoko na ye bazalaka très riche ye akoki koloba te ayebi me nkoko ya nani azalaka très riche yango atelemisa loboko na ye richesse ya biso nde bato koforge yango sikawa toza na bankoko oyo batikelaki biso richesse ya matériel yo ozali kotraite mobali na yo de pauvre azali na eloko te azangi bo ngai natongi ndako oyo 67
na 66 na tombi terrain 67 na tombi 68 69 na yiko kota o na tango wana barisi ya lelo batunga banda kulikuli basaka na mbongo te sisi tuzalaka na mbongo na tango wana oyo biso tango ile kime talaka basusi ka wazimbo na talaka basusi mais j'ai des bons pour ya bato basusi wa sinyenga iboyi futanga ezali wana late na deranja kana ngai basute na bombika mais pour toka talinga monoko bongo bon mais le coup là bango basi bazui bakoki koloba te boyo bazui te baza na ntina te attention parce que na kati ya bana na ngai awa oyo akoleka bazailo nyonso na mbongo peut-être azali na kati na bango wana koseke te koseke motu te na pauvreté bato basusu mibali mosusu bakozwa richesse kaka soki abali mwasi oyo wana nzambe aponeleki toloba ye ayebi kosala mombongo te mpo ya condition na ye to mosala ya soda to misala ya leta to mpe na société asalaka mais mokolo akokutana na mwasi na ye wana nzambe ati ye puissance ya kosala mombongo makasi ntango akopesa mobali na ye ide puiske ngonga ekokoka nzambe alobi ekoka alobi te pese ngai kaka mwa biloko nakende na kikapa kuna bazosomba biloko malamu ale mwa mbongo akei kuna na kikapa akei kuna asombi na diama aye nango atekisi awa azongi lisusu mbongo ekomi ebele obani okama bapauvre bakomi riche mais non ezali programme ya nzambe oboni mobali na mpo azali pauvre likambo na yo mais nzambe ayebi nani akozala pauvre mais nakoki koyebisa na bana babali basusu oyo basi oyo baboyi bango bazali kaka awa bana ebale mbonge nzambe alobaki boyi lokola bopesaki ye mokumba ya ye alukela bino basi soko mwasi aboyi komela papa ebale mbonge papa ebale mbonge akobenga na yo na mwasi wana oyo yayebisaki yo bokozala esika moko mwasi akonfirme reçu na ye problème ezali lisusu te mais nzambe akodésigne yo mwasi oyo okobala mpe soko baboyaki na pauvreté ye nzambe akosala mpo ya kolakisa te azalaka pauvreté liloba ya nzambe ebele nabaki na perte lipiya wana nayebi te tukata yango ata bitini misatu obi na koteya lelo tokokontinue mardi yango wana esengeli kaka tosukisa wana nanga nzambe mpango ayemba lobembo moko epi Nkombo ya tata pe ya mwana pe ya mosantu tata wa biso ozala likolo bakomisa nkombo ya yoso bokonzi bwa yo boya po elingi oyo basala yango se lokola bakosalaka likolo Maria le sac autant de grâce mokonzi azali na yo abenise yango ya basi banse abenise pe yezu mwana wa yo Maria le sac autant de grâce mokonzi azali na yo abenise yango ya basi banse abenise pe yezu mwana wa yo Maria le sac autant de grâce mokonzi azali na yo abenise yango ya basi banse abenise pe yezu mwana wa yo Nkombo na tata pe na mwana pe na limo santu nzambe tata wa bokasi bonso kolo mozalisi wa biso tika nkombo na yo ekomisama mokolo moyema lelo lisusu yo moto obongisaki te mokolo mwa mibale mozala mokolo mo masolo na yo mpo te bana bayo bayeba yo bandima mpe balanda yo malamu nzambe efungolaka bango mwanya afungola bango mayele ese bango bososoli surtout tia te maso bazali koyoka bamabomba mpe bamamula bipai biso bango bakozala po te nkombo na yo ekumisama libela libela ebile ekomisa seko nde Mbote na vile basi. Sofan.
Bono liteya ya mokolo malomingo likokoba. Liboso ya kokoba na liteya ya mokolo malomingo libala. Na kopese bino mitindo nzambe akamati po ya lupango santé. Po ya comportement mabe ya bana ya balemboge na kata lupango santé. Moi litolo ya lite ya etupe ya communication wana ezali oyo. Na tango nazalaki na bikoro bamaladi bazalaki koya, bamaladi bazalaki interne, mbala mosusu makelele ezalaki kobima na kati ya bamaladi. Bitumba penza na enregistré kaka ya bana ya mite tango nazalaki na bikoro bakolo babundaka te bazalaki koswana. Nzambe apesaki mitindo boye soko bato babale baswani na lupango lupango bakoluka moko oyo azali na kati ya lupango aleki bango babale na mbinga mpe akobete bango mbata sambo to 12. Na Nzambe pendi azali awa azali te. Nganga Nzambe pendi azalaki nganga Nzambe. Mama mosusu azalaki kuna azalaki kaka mwana ebale mbonge. Na mwa makambo mike batiaki mwa makelele ekomaki koswana. Tango mitindo yango ebandi Nzambe alobi na désigné mama moko azalaki wana garde malade ya mobali na ye abete bango mbata otuna nganga Nzambe pendi. Mbata wana nde yango tokobanda uta lelo awa po ya koyeba koswana bakobete o mbata 12. Il faut elela ka soko eleli tu 0 na mbata 12 okoki kozwa meme 50. Boza koyoka ngai donc uta lelo bayeba koswana na lupango lusanté kobenda mindondo te koluka papa ebale mbonge te koluka représentant te nganga Nzambe oyo amonaki bango kamata bango yaka na bango mbata 12. Mbata yango babetete na moto oyo aleki bango na mbinga moto wana akonika nalobi mbata te makofi te mbata obeti ye na litama pa tango obeti ya mibale abare 0 ata soka zi yango to po asalaki boye ezwi ye na moto 0 tezobete na matama soko lingi na yo mbata te tikaka mindondo. Nazalaki na cuisinier na ngai na bikoro mpembe azali wana ngweli azali te yeli azalaki na ye naino mokeme amonaki cuisinier wana soko na tali age na ye awa azali yaya ya papa nga azali motuke mosika ye na Christine oyo yanga mwana baswani mbata 12 melisi yo baniki tata wana tala bazobeta ye nazoka pasi na motema mpo ya cuisinier na ngai me babeti ye basili kobeta ye akei devant cuisine avandi oyo kaka po eza makambo ya Nzambe ezoko makambo ya Nzambe te mbele nazongi na mbandaka pasi autaki na mbandaka apres nabengi ye nalobi tala makambo oyo eleki na miso ya bana mike yo na mwana oyo ezotia bakelele esuki bapesi mitindo abete bino mbatazi na mbala alobi te oyo nalobaki na ntango wana ntango natikali nye na reflexir nalobi me mwana wana naza koswana na yaza ndi nkoko na ngai oye namona ye lokola nkoko ngai naswani na ye akomi mwasi na ngai yoto akomi babete kaka ngai basalaki malamu mpo ya kobete ngai paka Isaac cuisinier na ngai donc babeti ayoki pasi areagir me areflexir amoni te azalaki foti mpe andimi yango ilongo nganga Nzambe ilongo azali nganga Nzambe ependi azali bana na ngai bazali lopango oyo elingi baluka lopango ya bitumba mpe ya koswana alors que ezali lopango ya kimia ya sengo mpe ya boye tozalaki na likambo moko mpo ya nganga Nzambe basi ya banganga Nzambe mobikudi na Nkela mama Wiso na mama Ayomi mesure nakamataki bana na bango lokola bazali internet bango babima na lopango bayaka kaka na moi Nzambe alobi te
bakozonga internet po ya kokengele bana na bango bakobete bango batazo na mibale bayambo bakobeta malelo ezali bango nasilisi tikatoleki na mateki libala nde oyo eleki na elengi na libala moto nyonso ayebi yango na elengi ya libala ebeba o nini ebebaka moto oyo ngai nalingaka koleka bato banso mwasi oyo yo olulaka omonaki basusu bazali so bati te ntina nini mindondo lisusu moto na moto oyo azali na mwasi to na mobali oyo abalaka to mpe alingaka kobala soko oluki eyeba ntina oyo makelele yaka kokota libala yaka kobeba okomona kaka moko alekaki na mabe mena mosusu mpe azalaki malamu te parce que soko oyo alobi te ye azali malamu azalaka malamu mpenza mbele ye alimbisaki oyo aleki mabe mpe ateyaki ye mpo te soni ekotelai na motema atika mabe na ye isete ke na ntango wana oyo mosusu akomi kopela lokola moto mosusu oyo abwaka mai na kati ya moto ata soko moto eza kopela ndenge nini soko tobwaki mai ekutuka nini moto ekufa te yo mpo opelisi oyo yayo pembeni parce oyo yayo eleki monene yo opelisi oyo yayo pembeni ye alobi kaka lelo ensandi etumba ndako mobimba yo oli oluka mai mpo ya kozimisa okei kosala mpe na yo oyo yayo ensandi ye peut-être na chambre yo na salon to bino nyonso na chambre to na salon basusu bakobimaki kuna makofi na libanda bazali kobetana mwasi na mobali maputa eza kolongwa mama akomi lokola moto ya liboma papa mpe alobi bon soko olakisinga liboma ngai mpe nakoprouve yo ke ngai nde oyo azalaka nkoi libala ebebi soko ekomi na baskandale ya boye ebebi bato bakoki koya mpo ya kobongisa na bino me bato wana bazali te lokola baboyi mason baboyi mason bazali koya koede bamason oyo batongaka ndako me ata mason yango ayebi kotonga ndako akoki kokokana ye na maître d'ouvrage te maître d'ouvrage nde mokolo misala baza kosala ye nde moto azali na mbongo ya kosilisa misala wana ye nde moto akopesa badirective na architecte na entrepreneur maître d'ouvrage nde mwasi na mobali baconseiller nyonso baparent nyonso bazali kaka baboyi mason bamason et même soko ezalaki baparrain tobenga bango kaka na baboti nyonso bazali architecte na entrepreneur mais maître d'ouvrage nde mwasi na mobali soko balingi ouvrage na bango ezala na ndenge bango balingi ouvrage yango tobenga yango libala ekozala mais soko balingi ebeba ekobeba nzambe alobi natuna bino boyebisa ye na mabota na bino na yino mwasi na mobali te bobotami kaka bana basi na bana ya mibali bozali libala te uta bobotama te bolandani oyo akuti moninga oyo akuti moninga banani baswanaka te bate misamboka na nalobi boye alobi natuna bino basi na mibali bobotami na libota tata moko mama moko même éducation baboti wana balingi kaka bozala bana balamu bokoli na éducation wana
ya liboso ya mibale abotami ya misato abotami bozala mibale to misato to minei to mitano bobotami bokoli moto na moto akei na misala to na mabala me banani baswanaka na ndako ya baboti na bango te batelemisa bango to bayebi histoire wana nani soko naza komona te okoki kolobana na makasi ngai nani donc lokola botelemisi loboko te elingi koloba bato banso meme na libota na bango ya meme éducation bazalaki kaka na mwa baproblème oyo ebendaki mwa koswana bomoyilisa ngai soko na mwa koswana wana ya boswanaki yo esali ngai boye esali boye bon bosiliki to bokepa mama alobi esili papa alobi esili to yaya alobi esili nani akangelaki moninga nkanda pisika mayango tokomona resili te na ndako ya papa na mama nani oyo aokaki ata histoire yango to ayebi yango peut-être esalemaki peut-être mais eyaki kosalema na ntango bokomi adulte parce que na ntango bokomi adulte zuwa ekoti leki na ngai azwaka ngai yaya nazwaka te likunya ekoti oyo wana ezala komisi oyo wana esali so éducation te ekomi makambo oyo ya mabe oyo ezali na mokili me nalobi oyo bapesi conflit ya bana na kati ya libota to badivergence ya opinion na moto na moto mosusu azali kosoutenir bilima mosusu azali kosoutenir imbanda bilima banganya alungula biso kuna mwa moke na makofi esalema te nsima wana bakoma enemi na libota ya nani botelemisa liboko donc soko kuna na epai ya baboti tozalaki enemi mpo ya mwa bakonflit wana te mpo nini na ndako ya libala oyo tokomi na moboti kaka moko nzambe parce totiki tata oyo kuna na mama okuna totiki tata okuna na mama okuna tokomi sikawa biso mibale mpo ya korespecte mokano ya nzambe oyo alobaki mwasi na mobali bakosangana bakokoma te moto moko mpo nini sikawa alors toya kozala na bakonflit oyo esili tokabwani lelo esili mpe tokabwani mpo nini likambo monene moto na moto esika akomi en face ya responsabilité na ye eza likambo monene po soko moto na moto atali epai ya uti na mateya nyonso azwaka na libota na ye na baekole to na bisika bayekolaki makambo ya nzambe na oyo nzambe akomi koloba nayebisa bino bomoni te ete ekomi eloko mosusu toyekolaka biloko wana estce tomonaka aspect wana ke nana ndako ya baboti tozali koswana mais jamais tokomaki na conflit ya te tomona esili te bondenge nini sika awa totiki baboti oyo ya mosuni parce que esengeli tozala esika moko na mokano ya nzambe principe ya création donc tata na biso ekomi kaka ye ata lokola toza komona ye te ye azali mama na biso kaka ye mpo ni sika awa soko to divergence ezali tokomaki libala ekufi mpo borépondre ngai ezali nde question napose question wana natuni motuna mona mpo te nakoka kozwa eyano nzambe azali koyoka mituna na ye atindaki na te bien lokola bopesi ngai eyano te elingi koloba na bino bomoni te tozali kaka na erreur mpo nini tokoki kokóma na basituation ya te ekomi irréparable tokoki koloba te satana asalaka mosala monene mpo ya kobebisa mabota kobebisa evangeli c'est vrai ezali mosala na ye mais volonté na biso mpo toboya kolanda nzambe volonté na biso ezali monene responsabilité monene ezali na biso moko mpo volonté na biso elingi tolanda oyo wana nzambe alobi
mokolo moko nalobaka lisolo ya mama ya ebale mbongi oyo ya ngai ya moke na tata na ye bakendeki ya à peu près 3 semaines confêter 50 ans ya mariage. Alors ngai ntango naza koloba ngai na bokilo na bango mobali ya mame yenga papa mosantu katise banako oyo atambwisaka ngai na mutuka nalobi mon cher bozali kokende na fete efete wana talaka ndenge yango ezali toza na voiture biso mibale nazozwanga lelo oyautaki kopesa ngai information nalobi jeudi tata wana asiporta babétise nyonso bainjure nyonso na makambo nyonso ya mabe pendant 50 ans tala 50 ans liboso na yo tala moto ya 50 ans bazali awa bangana nzambe makonko ipoto yoka nakanisi baage na bino ezali kaka aux environs wana tala pendant 50 ans mwasi wana na mobali wana bazali kosisipo eza dire boza komona yango est ce que ezali lokumu te ezali lokumu te nayebisaki na ye nalobi bapesi na yo na ngai na biso banso leson ayebisi ngai wana na koloba na bino badetail wana te mwa mikakatano mosusu ezali koleka na ndako ye aza mwana ya bango ayebi mwa mikakatano wana ngai nalobi me talaka mwa mikakatano ya ndenge wana mpe basesiporte bango mibale me biso tokokaka yango te mpo ya nini tozalaki na erreur mingi tala leso sika tokozwa na bato oyo bakokani na biso na instruction te basali makambo ya minene 50 ans de vie commune nazali mosuka yo ovandi na mwasi na mbula bosi 40 ans tala nazali mosuka obekele maboko ans okanisa kaka 40 ans bana 40 ans bazalaka te nga aza na 40 le 4 ekoki na otetikali mwa mikolo le 4 nasambe ko tala mibu 40 nazali motuka azali wana donc eke 40 ans wana bozalaki kaka ntango nyonso kobetele na matamba na nzoto eseri 40 ans po eloba nini ezali kaka po makelele ezalaka te tala basipona bazali komerite longonya monene puiske bazali kopesa biso leson na senge na teknike bapelisa minda ya kotokuna « 40 ans, il y a vu ensemble 50 ans, basusu, boyo nzambe apese ki bomo ibolai, bakei mosika 70 ans, 80 ans, ensemble. Batosi nzambe, batosi yete. Soko tolandi evandeli ya mwasi na mobali oyo esali ke bavanda 40 ans liboso ezalaki bolingo na bango ebolingo yango eboti bolingo mosusu bana oyo babotaki to ata baboti bana te bolingo na bango ezali koreyone ezali kotia bango kaka na esengo talaka biso ekoma condition mosusu ya kovanda na mwasi na libala ifa aboti soki aboti te bon libala ezali te ifo libala ekufa parce aboti te oh boyokanaka boye mokolo wana yo na mama wana bolingani bolobi bobalana boyokanaka te okobotela ngai bana mitano soki oboti te tokabwani boyokanaka nana okanaka no yaye mwasi te soki oboti ngai bana te tokabwani kote kuna
Par exemple, il y a technique électricité basée on a fait. Bon, pelisa mwinda kuna parce que molili bali kokota kutoana na lingina mona mitapi ya boy va répondre à la question. Momoni ba erreur minene tozali kosala. Problème ya transparence na kati ya libala. Ezali lite ya nzambe apese kisete ya yango na banganga nzambe na boyi kolibonganga. Ezali na kati ya sociologie ya ebale mbonge. Lokula tokomi mwasi moko mobali moko. Mpo ya koluka kaka harmonie ezala na ndako. Ba suspicion ezala te esengeli tosala transparence. Elingi koloba nini? Eloko ebandaka kobenda mindondo mingi ezali makambo ya mobali auti na mosala abombi salaire na ye alakisi mwasi te. Mwasi akokanisa ti mobali azwaka mbongo mingi azali kobomba mbongo mosusu mpo ya kokabela basi mosusu. Eloko wana esengeli na ndenge nzambe alingi tolanda ye tolakisa kaka bango te. Mibali oyo balakisaka te tolakisa kaka bango nazwaka 5000 zaire tala bilete yango oyo salaire brut oyo balongoli baimpo na bareteni mosusu soko nazwaki baavance 3000 natikali na yango oyo mama omoni bilete ata soko nakei mission okoki kokende kaka kosenge oyo tala moko nazwa a partir ya ntango wana nalobi na bino confiance ekobanda kozala makasi na ntango wana na ye mama akobanda koyeba te tozali na mbongo moke mangungu oyo nasalaka ezali ya pamba pasi bati mosusu soko mobali lelo akamati 5000 zaire apesi ye akanisi te mobali atikali kuna na plus de 20 000 zaire. Or peut-être mobali wana atikali kaka na 1000 zaire moko pamba peut-être même 1000 zaire ekoka te alingi kaka kolingisa ndako na ye 5000 zaire nyonso apesi atikali peut-être na ba 100 zaire 200 zaire. Mais lokola alakisi mwasi na ye barevenu na ye te mwasi azali kokanisa te mbongo ezali ebombami 5000 wana olia akabola yango na ndenge ekoki avivre même par miracle lokola toza komona ye suka ya sanza na ndenge nyonso ekoki kosalema te mama akokende ate na wenze akei kosomba blues ezalaki nango na programme te bapesi ye mbongo akolia blues nasaka kaka boye ntango mama kuya na blues wana mindondo ekoti yo bombaka mbongo yo esalaka boye mpo ya nini parce que yo oyebisa ye oyo yo ozwaka te ye akanisi te obombaka ya mingi olingi kosombela ye bilamba te ezi par rapport nde osala oyo yanko kosomba bilamba soko transparence ekoti na niveau wana ya barevenu ya mwasi na mobali confiance ekozala mingi e baconflit mosusu oyo eutaka mpo na yango ekozali soko mwasi ayebi kogere mwa mbongo oyo bazali kozwa te esengeli mobali agere yango mais toujours dans la transparence elingi koloba mwasi ayebi kobomba te bapesi 5000 abrûle yango avant le 10 soko azwaki mbongo le 30 to le 20 ekoka te nyonso ti or mobali aza na mwa baide mosusu oyo akoki kosala mbongo ezali moke tomeka kosala toliaka te ndunda pamba tosala boye na ntango wana mama ngai na kobomba mwa mbongo na ntongo napesi ye parce que soki nasikeli yo okosala biloko mosusu mwana alelaki bombo nasombeli ye bombo mwana asalaki boye nasombeli ye gato eske bombo na gato ezali eselisaka libumu ya mwana mais tombela ye bitekuteku biso nyonso tolia bitekuteku na biso na fufu soko fufu ezali na kwanga soko kwanga ezali to na loso na ntango papa akomanda kosurveiller gestion wana ye moko baproblème mingi tozalaki te yango ezali na cadre ya transparence
ezali kotia confiance réciproque na mwasi na mobali bakoyeba ndenge ya kobongisa baboti na biso batiaka conflit mingi na mabala mama azalaki na mboka na biso ayei na Kinshasa na ndako na biso tovandi mama na yo mama na ye mama ya nani ayei mama ya biso ya ndako mwasi ya biso na tongo tango akolamuka alataki liputa moko ya nkasa ya manga mama ya biso aza kosala ye na tongo afandi observe mama alataki liputa wana peut-être na blouse moko kaka po ya ndako sikalingaka na wenze kosomba mwa eloko oyo akosomba asikoli nzoto alati mwa liputa mosusu ekomi nkasa ya makemba mama alobi alati bilamba mibale wana auti kuna na wenze ayei lokola akobanda kolamba na solo milinga na nini akamati liputa mosusu oyo ya mabele mama atangi maputa misato alati bon mama amoni asili kolamba biloko mobali na ye akoyika na ekoya baliaka na mobali na bana na meza toye na mobali na ye auti kolamba asikoli nzoto mwa bilambo mosusu alataki atiaki yango na moi mama asakangi maputa misato wana alati mwa blouse na ye ya bien mwa liputa mosusu oyo wana toloba na yango ezali kasa ya nkoko mama oyo autaki na mboka alobi mbongo ya mwana na ngai esili mbongo ete kosomba kaka bilambo oyo mwezi aza kosanze alati bilamba mingi lelo babenga ye mama yaka kolia te lelo na kolia buni mama ozali nde na likambo te mwana na ye ayi apesi ye mbote tika kaka saki na yo yaka awa naloba na ye nayeno mwana na ale na ino te nayebi oza na mbongo mingi mbongo na ye eza kobeba na mwasi oyo tongi ekota alamukaki na ngobo asikoli ake na wenze auti kuna alati elamba ya kolamba biloko asilisi asikoli alati elamba ya koyamba mobali na ye bali ya na mesa mama na yo akoti yo mpe na bozoba mpo olandaka na yo makambo nzambe te oyibi na yo te te mama wana ozayi na ye lisu na ntina te atikali kaka moto moko asalisaka yo na yo mpo osalisa ye obengaki ye kaka mpo oede ye na ndenge wana mpo asukisa mikolo na ye mwa malamu pene na yo tala ndenge ayi kosi asongisi na ndako tala yo mpo ondimeli ye mokolo moko outi kuna amonaki wana bilamba wana lokola miso ekomi ya bopaka mama lobi ntango akokende na wenze alati lisusu pa nkasa ya manga me achange nkasa ya nkoko alati ye akanisi ezo elamba mosusu atangi mosusu wana ekomi mitano oyo alati uta na ye yango mama outi kuna atangi mosusu ekomi motoba uta na ye bandeko na ye bana na ye basusu bauti lipai mosusu oyo abasi na bango mpe bazanga koya na Kinshasa te mbongo ya yaya na bino eza kosila awa ezali kosila awa nayebisi bino basanduku na basanduku ya bilamba mobulu ekoti na libala yo mpe sika awa baleki na yo to bayaya na oyo abasi balandi yo na biro mama na biso aza na nkanda mingi na makambo mwasi na aza kosala na ndenge mbongo na ye ebeba kaka kosumbaka babilamba kaka kosala bango bayebi garde robe ya mwasi na yo te bango bapeseke mwasi na yo mbongo ya kosomba te yo nde moto oyebi bilamba ya mwasi na yo en tout cas mobali nyonso azali vigilant ayebi biloko ya mwasi na yo lokuta eza boye te bon oyo ya bango bazali kofomante trouble euti wana eyo na bozoba ondimeli bango obosani te nzambe alobaki okotika bango mwasi na yo mpe akotika baoyo ya ye bino mibale nde baoyo bokomi moto moko mpo ya kosalela nzambe mosala ya kobokola ye bana kobotela ye bango mpe kobokolela faiblesse ya biso devant baparent mpo ya koboya kolanda oyo ya nzambe parce que soko biso tozali kobanga nzambe nde tokomi na libandela ya bwanya na ntango wana tokobanda komona mama na ngai azali mabe yaya na ngai azali mabe bazali mingi te baye bazali na mabala naloba mpo ya basi oyo baboti ya basi to bandeko ya basi ya mibali na bango balobi te bango bazali basi malamu baza mingi te
kaka bazalaka mabe soko ayi mobali azali te yayebi poche na bino te ayi boyo kuna epai ya biso bakangeli biso mai semeki pese ngai mbongo nakende ofuti mbongo boni bakangeli 1500 ami tozila yaya na yo mbongo ya yaya kaka yo bebisaka na bandeko na yo ngai opese ngai makelele ekoti op baswani akei mobulu wana yo mpo oyi epesi mama na yo afandi wana na ndako wana autaki na mboka ndenge mwasi na yo asali yaya na yo ya mwasi tole kino ya mwasi awa na yo kimpasi na motema ndenge balobaka trouble ekoti na kati yo soko otiosaka nzambe te olandaka ye te olobi mama na ngai alobi mama na yo wa eske yo okomi mokolo ozali susu autorité ya mama na yo ozongeli nzambe lokola ndenge ozalaka ta na ye mama na yo na tata na yo okosalisa bango parce que ozali na obligation wana mais okoki kotosa mama na yo na papa na yo kaka soko maye bazali kotinda yo osala ekoki kotinda yo obuka mibeko ya nzambe te a partir ya moment ekomi kobuka mibeko ya nzambe oyo wana boya kotosa bango nalobaki na bino papa moko akobenga mwana na ye kamata ntisi kende okundela voisin na biso yo mokisakanaka na libanda na bango mwana wana esengeli ya refuse kopose acte wana parce que ezali lisumu oyo wana kotosa lisusu ata na ye te papa na ye akoki kozala autorité sur ye no wana te ata na kindeki oyo nzambe apesaki ya puissance ya maloba ya baboti mama na yo aye na ndako na yo mpo obengaki ye akoka kosukisa mikolo na ye malamu pene na yo abandi otia trouble na kati ya ndako na yo mpo yo na mwasi na yo buka bwana abandi koloba bilobaloba ya lokuta okotosa ye te no wana pesa ye malamu etoko alingi kotika te tinda ye epai ya bana na ye ya basi avanda kuna basalisa ye tozongisa ye na mboka mpo te asukisa mikolo na ye malamu otindaka ye bambongo soko olingi parce que abandi kotinda yo sikawa oboya kotosa mibeko ya nzambe oyo yake mwasi na mobali batikala lisuka na bango oyo nalobi mpo ya bamama ya mibali esalemaka mpe mpo ya bamama ya basi lokola mama ya mwasi ayi na ndako wana akomi kosurveille basemeki na ye soki amoni basemeki bayi semeki boye aleki bon amoni semeki mpe lokola azalaka na ye bambongo te mpo papa moto azogere ye mpe akoki kodimisa sekre wana te abi tozila yaya na bino ntango yaya akoya bon yaya nga naza na probleme boye na boye bon abengi mwasi na ye na ndako wana mama ya mwasi ayebi te abengi mwasi na abi bon leki aye na likambo boye na boye mwa mbongo esotikali na ngo boye tuede ye mpo akende kofungola mai bakangeli bango mai na lopango 1500 zai bon yaya abimisi apesi ye 1500 zai ntango akei aleki mpe kopesa mama ya mwasi na bango mbote mama mbote ngai nakei ye sika abengi mwana na ye panda na ino awa mbongo oyo yo na mobali bozali kosala ekomi ya ye na bandeko na yo yo ozalaka kaka boye ndoto ekende kokauka kaka boyoka yango te songi owana songi owana esko wana ezali ya kotolere baboti oyo bazali kobebisa mabala ya bana na bango ezala ya basi to ya mibali na mabe wana okoki kotosa ye te mpo ya kolanda mateya na ye ya mabe ya tobebisa libala na ye soki oyo olandi ye otosi nzambe te à partir du moment mwasi na mobali basinir esili autorité ya baboti na bango esili sur bango ata moko na bango azali mineur toloba ata mibale bazalaki mineur mpe baatteindre majorité na acte ya mariage esili bokwede bango na malako ya malamu bakolanda bino me soki ekomi ya mabe baboya kotosa bino epai ya nzambe lisumu ezali soko tozali kososola te tozali se na molili nzambe moko alobi moto yo eloko nini ozali lokola fourmi oyo eliaka sucre par rapport na moto boyebi fourmi oyo eliaka basukali ya moindo ya moke wana to ya epembe mosusu ezaka lokola mwa ya shokola monene na yo moto ezali lokola fourmi wana
bongo monene ya nzambe ezali lokola moto yo lokola ezali wana tala comparaison nzambe nde lokola yo moto bongo yo moto nde lokola fourmi wana oyo eliaka sika lobaka nini yo mpenza nani oza eloko oboyi kotosa nzambe na yo mpo olanda fourmi lokola yo oboya mibeko ya nzambe toloba fourmi elingeli ya sucre bapekisi babongisi nyonso to bati sucre na nzungu donc nzambe azali lokola moto oyo ati sucre na nzungu et puis fourmi ezali komata elingeli ya sucre donc mokolo sucre azali lokola nzambe adeside kaboma bafourmi nyonso ati mwa poudre ya bantisi oyo ya koboma bainsecte okozala puisi oyo ezali lokola fourmi wana olingi oboya litinda moto wana mpo ya kotosa fourmi tosa baboti na yo jusqu'au bout soko malako na bango nyonso ezali na contradiction na mibeko ya nzambe te salisa bango parce bakolisi yo basalisi yo mituka oyo ememeki biso mpo ya koya kotika biso na mokili mabumu na bango bamama wana 9 mois mpo ya basisi mpo ya josue totanga te ata ye quand même mutuka wana ememeki ye quand même donc totosa bango mais tokeba na bango mpo bazali kobomela biso na bango baninga bakamarade songisongi na bango ebebisa mabala azali koyokela mama Catherine zuwa na evandeli na ye malamu na mobali na ye ntango akomona papa François na masolo ye na mama mosusu kuna masolo kaka akotuna makambo ebale mbonge boni baza kodiskute ye aye Catherine mobali na yo ye na Pauline kuna mwede nasiki bango lisolo yango ebandaki ntango nasikaki bango nazongi nakuti kaka bazoso lisolo ya nini wana ntango ya koyebisa epai ebale mbonge kuna okomona mize okosala boye mama wana aza koyebisa na François ata molimo soko yo lokaka ekobima kuna mpe bakosambisa yo baseki wana ezali makambo ya magie ye kuna akei kobalola yango ndenge mosu alobi koseka wana ezali kaka makambo ya mabala tala ndenge oza kobebisa libala ya baninga na lokuta na yo na songisongi na yo e moninga na bolole ayebi te ete yo ozokokela ezuwa abandi makelele na mobali bayebisaki ngai yokanisi bamonaka o te na Kinshasa kaka yo boye lobi likambo nini mwasi osololaki na ye moi mobimba nga nasololaki ngai na bamama oyo ebale mbonge tozalaki kodiskute kuna longwa kuna na bamama ebale mbonge ya lokuta na makambo ya bango ya lokuta ozali mabala na nyonso na nyonso epai ebale mbonge basalaka mabala wana lopango oyo bachambre yango ya mabala ezali wapi mama moko azali na biso na urgence spéciale mobali na ye akotuna ye ngai nalingi ozala externe mpo nini yo ozali kaka interne il faut tokende ye alobi te tokolala awa esuki boni bon yo olalaka wapi alobi me yo moni bachambre oyo tolalaka wa te mobali abandi otala lopango aluki bachambre amoni te kobebisa libala na ya moninga pamba na makambo ya lokuta mibali mosusu mpe basalaka ngo alingi kopanza libala ya baninga abandi kotinda mopepe na ye ya mabe na songisongi akutanaki ye na mama awa mama azokendeka wenge bakutani awa na balabala bapesani mbote mama lokola utaki kote oyo ye na bana ebale mbonge ya mibali masolo ya awa mon cher zango nini nazokelaka François wana na ngai bi François matuka mwasi na yo azali kokenda awa encadré na bana mibali mais ça ne va pas hein? Ça ne va pas parce qu'il faut qu'elle se respecte français contre yo si boye koma Catherine vraiment azokende na zando akosinga ke na zando
Non mais, je vous dis, c'est tous les jours comme ça. Ndio akuta na banguka kasikao. Yo ebi na ote ale auti kuna mbumbu lokola lisemba akufi. To mawa mingi. Tala makabubu zali kulamba. Nyoso wana kaka po bonzambe zali mingi te. Mwana ebale mbongo. Soko ba problème ya ndenge wana ezali. Yo ebi ele kaka na lupango le pato. Est-ce que toko tuna yango te? Bana oyo bakeleki kobolaka misingi na mwasi na pe. Banso wao. Ngai mosantu mbila. Masolo nini yosolaki na mwasi na ngai njiranjira. Ye azalaki kotuna makambo ebale mbonge, ndenge nini basalaka kuna, esuze. Esili. Bokabona tu wapi? Aya akoti na wenze ya basien combattant, ngai na continue na ngai na kei na kitambo. Problème que ça transparence yango. La parapsychologie appliquée. Est-ce que vous pouvez les sous makambo? Bato wasu bazali na basi na bango bakota 4 ans. Basi na bango po ya mwa antekema moko basalaka akobima boya kei. Mobala aboyi meme kobe ata mobala sanga na Nzambe. Aboyi kobenga po ya kolanda makambo nini likati. Nazo tamwa na kota 4 ans. Aboyi akobika kana kanda. Mais namoni kaka bokoti na ambiance peza ya libango. C'est que ezali te. Iyo zo bena ndobo bana. Akeleki ayi na reta. Monsanto. Boni bokei lelo kobulaka mitingi pai wapi. Tolekake pai ya noko, toleke pai ya nkoko itusa noko ya oloba kini. Noka yebi nkoko ya oloba kini. Mais efu wana bubusani yako. Meme banganga Nzambe oyo nazolo bana bino. Surtout bango. Baza kusirika. Mwezi na kota 14. Po azaki na retard oyo ye aza komona lokola injustifié. Sisi soko mwezi na azanga na Nzambe te. Abenga te abusani. Ata mama azali nganga Nzambe te. Ata pe yo papa azali nganga Nzambe te. Soka kota 4 ans. Nyantango ya losambo. Bosambeli. Lobana musantu elisa biso na ino sango ya ntongo ya lelo. Musantu ayibu bandi masolo ya ntongo pap oleki lobi bokende kwa. Musantu akoyebi. Musantu akoyebi sepa bakende kido. Tokende pai kosala nini? Mais oyebi makambo est-ce que kobele tu mindondo? Bomoni te Nzambe yi kotia kimia na kati ya mabota. Mwasi ali kotomboka. Akota 4 ans. Nalobi atoza linga Nzambe te. Soka bani makelele yakota 4 ans. Oyebi komba ya musantu na benga musantu na yi. Na pesi yango mitindi uta lelo. Benga musantu wa. Musantu abima toko musantu akoti na nzoto esili est-ce que kosoa ko zaisi bobani masolo na musantu te loba na musantu bongisa na ino longola nkanda wana isoko wapi longola ngo musantu akolongola ngo esili tanga kuuta kuna musantu alongui mba muso abalo baye lokola bauta kala pa esili yope obandi na yo tranquille problème vite tolo bate mindondo nyoso ezali koleka na libala. Ezali tout simplement biso nyonso tozali très mal élevé, très mal éduqué na makambo ya libala. Soko tozalaki bien élevé, bien éduqué na makambo ya libala, tokoki kozala na baproblème te. Nani asalaka faute te? Nani? Na bomwana bazalaki koloba na biso soko likambo wana olobi ezali lokuta te komisaka lolemu na zolo. Bobosani likambo wana. Nani asalaka faute na libala te akomisa lolemu na zolo. Kaka oyo yo mobali asalaka ndio ya kitoko oyo ya mwasi kaka ya mabe to oyo mobali asalaka ya mabe oyo ya yo mwasi ndio ya kitoko. Uta lelo bana Nzambe bana ebale mbonge moto na moto areflechi mwasi moko mobali moko nabi mwasi moko mobali moko bino mibale libala bobotela Nzambe bana bobokwela ye bango kozanga kobokolo bana na ye ezali koboya kosala parce que mission ya base ya yo mwasi na mobali ezali nde kobotela ye pe kobokwela ye bana parce que propre ya elingi koloba lisanga ya baboti
na nzambe na tata na mama esoko yo koki kosala mosala mona te to otiki bango abandone bango éducation na ndenge nzambe alingi esalema esalemi te oyo asalaki yango azali responsable ya mabe nyonso oyo koleka na nsima liteya oyo esengeli na kotuna na nzambe ou bien dimanche ou mardi tozwa ntango molai ya baquestion parce que mingi na kati ya mbino moza na baquestion mpo ya lelo nasuka wana napesa bino mwa ntango ya kotuna ngai mituna na oyo nyonso bozali komona mikakatano na nzela ya libala. Merci mingi na attention na bino. Mbote fama mokolo. Mbote. Kombo na ngai Temfo Kikufi. Oui. Papa mutuna na ngai ezali oyo. Na mateya oyo sile koteya biso na mokolo ya yenga. Papa mokonzi Nzambe ayebisaki yo ke mpona baye bazali koboya mabala na bango basi to mibali oyo baza koboya mabala na bango. Sikoyo mutuna naza nango concernant ndenge osila koteya biso na problème oyo ya yo moko. Mama oyo azalaki na yo liboso asilaki kokende ye moko ntango akotaki na retraite. Nsima na yango ozeli 6 mois aye te. Mama Marie ape apesi yo 6 mois aye te. Bon, otuni Nzambe alobi na yo ke mwasi oyo kobala azali na Israel. Yo lobi okobala mindele te. Tango nyonso wana edekaki nsima Nzambe ayi koyebisa yo ke tango okozonga Kinshasa okokutana na mama moko ya Benatresse ye nde wana mwasi oyo kozala na ye okobala. Oye na Kinshasa kaka mama oyo ozalaki na ye wana nde okutanaki na Kinshasa ya liboso ya Benatresse okutana na Kinshasa. Mais ndenge nini oboyaki lisusu mwasi wana te yango question na ngai ezali nalingi natuna soki mama wana soki aza kosala masumu mikumba wana ezali na motu ya nani pamba te oboyaki. Merci. Ngai naboyaka mama wana te ye abimaki na ndako na ngai akei aboyi libala akei nalobi na bino te ngai lokola moni nazala mwasi na ngai ata atoko mama na ye azala wana nsima ndako akokende epai ya bango kaka soko nga na marti akor oza koyoka mama wana oza koloba wana ngai nabengaki baboti na ye libota mobili mama na ye na tata na mobali na ye na baleti na ye nyonso na noko na ye oyo azalaki jeune aza kovanda na bango village moko na mwasi na ye na bana na ye donc banso a ma charge mpo ya kolakisa yo prix ya bolingo. Bandeko na ngai oyo bayebi bazali koloba basi akisangani balisa inei nazali mpe koyebisa bango nalobi te mpo ya ngai naliaka nyei ya bato te mais bolingo ezalaka toujours na expression na yango oyo ezalaka manifeste. Ngai moto wana nasalaki oyo nyonso nabengi bango bayi awa navandisi bango natiki wana te naputeli bango liboso ndako mpe na wenze napesi mbongo ya commerce balei yango napesi lisusu babebisi napesi sumbala ya mine babebisi nalobisi mbala oyo ya suka na kopesa bino soko bobebisi esi napesi bango mayele po te bakoka kosoma mabele ntango yango bazosoma mabele awa nalakisi ndenge nyonso kosala lobi mbongo ya suka awa soko bobebisi esili na kopesa bino ngo kitu soloka nyonso wana mpo ya kolakisa yo te
bolingo mingi nakoki kotangela nombre ngai moko en charge ya bato wana ezali na ntina te opose question akoyeba te kaka na groupe ya bato wana ngai natikaki mama ya Charlie mwana na ngai ya mwasi ya liboso awa na nani mpo ntango azalaki na poto abeli ayi awa asalisami nakotisi ye na institut oyo ya basi ezali awa oyo ezali en face na centre supérieur wa to bongo nalobi nakotika ye esika mosusu te bien ke basemeki na ngai balingaki avanda kuna na mama na papa wana na bato nyonso lobi te akotikala na ndako me mwana moko ya bango ya mwa mokolo aya kovanda na bango awa ya mwasi tozalaka naye baoyo basusu baso ntango ngai nakei balongwi kuna bayi kovanda awa na basi na mibali donc bana ya babokilo ya ngai nyonso bayi kovanda na ndako na ntango wana ngai nazali awa te nazalaki na bikoro nalobi soko congé ekomi okamati avion mpo ya koya na epai biso tozali na bikoro kanga ndako yaka na bafungola na ndako babokilo wana bazali awa okoki kuta na bango oyo nazaloba nzambe moko azali présent balobi na mwana okanga ndako te pese biso fungola tosukola ndako tokomba yango topese na mama ya mwasi oyo nazalaki na ye fungola aboma basalaki yango te mwana akei rejoindre biso ndako etikali ya bango site bodwin bayebi ndako oyo ya ngai ebalukaka boîte de nuit ya basemeki na ngai ya mibali ebalukaka esika ya kindumba ya basemeki na ngai ya basi ndako oyo eza komona mokolo moko nazali na bikoro namoni lokola nzambe abongisaki papa oyo azalaki awa mepresapno ayi kokota mbula ezali kobeta akoti na porte oyo ngai namoni yebi nayebisi na mwasi oyo nazalaki na nalobi namoni basoda misato na kati ya ndako mpe papa Jacquemin aza koya koteleme wana e namoni ezalaki bayibi biloko na ndako na ngai me ezali moyibi te bandeko na yo batekisi biloko alobi yo mpe na makambo ya komona baninga balotaka yo kaka komona ekisa nalobi namoni une semaine après tozwi mokanda bayibi biloko na ndako na yo nalobi nayebisaki yo nini nalobi leki na yo intel bato bakamati biloko wana batekisi ya sitoye kabuya oyo azalaka meme na bino awa akoki koloba na bino mokolo ntango azalaki awa na ndako alobi na ngai ye nde moto alingai kosomba televizio na ngai oyo esikali wana parce que mosala na bango ezalaki bakoinvite bato mpo baya koyiba na kati ya ndako nazali koloba na yo sans prétention nazali moto ya yambo na kati ya Kinshasa oyo azalaki na video cassette nalobi video cassette tape oyo ya nini bato mingi bazalaki Philippe azali bokoki kose renseigner na importe yango eyi nazalaka na yango na Burundi epuis na bikoro na kamati nazongisi awa ntango nasindi yango na Philippe alobi na Kinshasa ata moto moko na ino azwi yango te parce que baphilippe bazali na systeme ya osombi eloko ate pa mosusu lokola ezaka moto epai motu bakotindela mokanda mpo ya koyebisa te eloko oyo ya sika totindeli moto wana soki ayei kuna ezali sous garantie ou pas de garantie bayebisi nga donc c'est ce que nayebaki nazalaki moto ya yambo oyo ezalaki na video cassette awa video cassette wana ezalaki kaka mise au point ya nyonso video télévision nazalaki awa na enregistreur moko where enregistreur wana nakoki kotika yango awa 1 an 2 ans na batterie nango eomelaka ekoenregistre kaka soko moto alobi kaka soko bruit moko ezali soko moto alobi te to bruit moko ya ba esali te ekotourne nango te evandi nango vango kaka mwasi na ngai moto ebake meme bana na ngai baza koyeba yango te bayibi biloko wana nazalaki awa na baposte cd na biloko
puisque ngai nalobaka toujours soko nazangi mosala il faut nasala na mosala boye e nazalaka toujours na mposa ya koyekola mwa eloko mosusu oyo nayebi te mpo mokolo ngai nakozala na besoin yango nakoka komisalela tanga moko baposte asude babiloko nyonso ezalaki nyonso bayi nazali na bikoro nayei confirmation ya bien nakuti na armoire ya ndako na ngai wana milangi etondi na bankisi bakendeki epai ya bamarabu basali bankisi mpo badomine ngai bazokaka ngai na kisi nzungu moko tozalaka na ngo wana ndako renawar nasombaka yango mpo ya ntango nazalaki na bruxelles nalobi mwana na ngai ya mwasi soko akei libala nakopesa ye kado ya nzungu wana nzokanaka na ngai na mwasi nzungu wana ezalaka okoki kotonga banzungu nyonso boye opelisi moto kaka na se nzungu oyo ya se ntango ekotoka edifuze moto awa na nzungu oyo ekomi lokola couverte etokisi mpe oyo wana soko mpe oyo wana etoki edifuze moto nango etokisi okoki kolamba biloko nyonso kaka boye na likolo komona yango renawar baaméricain bato basala banzungu ya ndenge wana bato oyo batambola bamona yango esika mosusu nzungu wana ebungi soko okei wana okokuta na armoire na ngai baoyo bakotaka kuna bayebi yango babuki bafungoli basani banzungu nyonso ekei na réagir mpenza mpono wana nabengi mama ya mwasi na ngai ayi yango nayebisi ye makambo nyonso eleki ezali bayibi te bana bato bakamati yango boloba na bana na bino bapese ngai biloko to bango bakoki kozongisa te mpo batekisi me bayebisa na nani batekisaki bongo nakoka korekipere biloko par canal ya gendarme mama akei ayebisi mobali na ye baye nabengi bavoisin na ngai tute makaya azalaki en face na mwasi na ye moniki tosololi yango na mama na mobali na ye navandaki ngai na cousin moko atika nzoto lelo oyo avandi boye mama ya mwasi na ngai boye mobali na ye boye tute makaya boye mwasi ya tute makaya boye tozali kosolola nalobi